ozalaka malamu nani aloka yo? Yo za ndenge nini? Nga nalobaki na yo toto bimana yo titongo zoba tikanga makelele wana oyebi te yo combien yo kopesa ngai? Combien yo kopesa nga? Pesa nga mbongo na nga siko. Pesa ngai mbongo na ngai ko? Bokanti nga na ye na yo awa po na tata toto saka na ubieni. Nalobi pesa ngai mbongo, pesa nga $200. Nalobi pesa nga $200 na kende. Okinga te? Ma sœur, na ebité. Après ba leçon nyonso na pesi yo awa ya ba préservatif ya protection. Première, deuxième, troisième, quatrième leçon. S'il te plaît, na ebité on dirait protection, on dirait ba préservatif ango silaki. Ba protection c'est ba protection silaki. Siko yozo kendeka na vie wana sans protection. Oebite, oebi sort na yo, na ebite yondo oyeba sort no malamu. Siko na salani. Ndenge nazabu na ebite nazo kanzoto malamu te. Na ebite okoko luka partout na sa sunelo ka oloba note. Ba leçon nyonso esili. Siko na mikoti si na problème o ndenge nini. Zelanen. Mwana mobali yango yebi. Na yebi. Oui, yango dolobi. Kende kutana na eti. Kende loba na ye apeso mbongo. Akoyeba. S'il te plaît. Zemi eza ya ye. Kende pesa ezemi na ye. Tika nga makambo wana kutu te lokolo oyebi ndako na ye kende loba no eza na zemi. C'est tout. Yo lingo mema zemi wana obi osalani. Tala ko kende lokola yuma boyete kende pena fungolela emisu kotela esprit melela ediamba. Zemi eza ya ye. Siko protection ezate yo sozi zemi bongo lo ni olingo sala. Nzambe mwana mwasi ayeli. Balobi ko kendele na kiyuma te kendela e pena ko melela e bangi. Nzambe ba melela e de tige penda soki combien de tige. Na ye awa. Lobani. Nabi na zemi. Nzambe. Ozana zemi. Oui. Balobi na yo yepa nanga keba. Balobi na nga te. Keba. Balobi na nga te. Nga na yepo yondo za mukolo nango. Malembe. Oui. Okingai. Yo za liboma mutuno ya normalité. Nga na bimi na yo combien 2 semaines passées le bananga ilelo zemi. Yo se protéger gite. Namoni yo za liboma. Yo banzoi na mutuna yo wana keba. Yo ebinga. Yo yebinga ina lobi. Na ebite. Te nga izoba na yo te. Nga izoba salela nga ba blague komona. Bima na ndaku nanga. Na lobi. Keba ko mekanga ite na lobi ko mekanga na papolo yo omekanga yo meka esprit nanga na bololo bien na sukali ozo mekanga meka makila nanga yo koyeba meka makila nanga na pointe yo zela jésus pesa mbongo na ke elongola zemi nanga zela calme-toi pesa nga 2 minutes nazo ya mbangu na lobi mbangu 2 minutes mutuna yo za normal te meka makila nanga yo yeba ke makila boudin ya saucisse ou bien makila banzoi nazo zela yo nzambe nanga ye ayo senga mbongo ke elongola zemi na ye pesa nzambe bobimaka na batu boyebaka te oyeba kiti kanga na kanga la coucher bopusa okoyeba bopusa bameleli 2 tige bangi amelele mulangi akoka mobimba agene ayeli siko en esprit babi ko kendele loko ayuma te kendele loko la yanke nyama wana ngasaka na batu ndeko mo mobali aye normal oyena no normal te makambo sala ina sia kwiti oyeba ngo malamu salaki na sia kwiti oyeba malamu en tout cas complication ndenge na lobi zemi na yo ezali grossesse moko compliquée eza ba grossesse moko extra-utérine donc grossesse wana botami ezana nu ko évoluer na niveau à trompe kolongola yango ekozala problème nzambe mais docteur ngolo baki zemi au moyen longwa ezate eza ndenge na lobi soko longoli yango eza passe ko compliqué yo
nzambe nzambe na kosala nini yo docteur pardon meka te meko kotisa ata bapense bakata ata babiloko okata na libumu désolé naboyi kozwa riske wana bomba kaka zemi wana obota s'il te plaît ekokita nango nzambe zemi eza na niveau ya trompe ekokita nango ekokita ba grossesse extra utérine pasi docteur alobi naboyi risque ndeko mwasi alobi kata nyonso kokata na libumu alobi naboyi ngambo kende ka obokola zemi obota zemi eboyi balobi oyo elongwaka te azongeli yao nzambe o azongeli ndeko mobali awa na mbongo apesaki ye akende olongola zemi azongeli ye azwa kaka liasa mbongo yango wana nyonso beta fungola porta bamba ye mbongo nene elongi zwa mbongo na yo zemi eboyi kolongwa ndeko mobali akomprendre te balobi ne ni o ni a kiba oyo asuka te ni o ni a ni b ni c babambi Elias na ya mbongo siko zemi yango sikoyo akosaki ezalaki ya solo akolongola te alongoli ofele. Qu'est-ce qui s'est passé? Point d'interrogation. Yango nde nazokanisa pona nini ndeko aza ndenge nini peut-être a changé à vie omoni baprostitué misusu tomonaka basi ya ndumba bazali penza mabe te ndenge tokanisaka bango baza na basense eza baraison vi nde pousse bango mais koma nayebi te yango nde nalobi meka lisusu osola na ye en tout cas nazosentir mwana mwasi aza mwana mwasi malamu malamu aza na raison moko epoussa ye na vie oyo s'il te plaît kokondane ye te ndeko mobali mpe ye wana kepa ya mama na ye en tout cas nga na ane esengo te naza na esengo te mpo ngai age ezopusana na kokufa nalingi koko na ngai namema koko na ngai na maboko mama komitungisa te nayebisaki yo nakobala kala te quand depuis quand yo banda koloba na ngai mama nakobala yaya en tout cas nayebi te naza na camarade na nga moko aza kitoko so olingi na branche yo azala ya mwasi ya mboka oyo bia ya mboka oyo te nga na besoin mwana mwasi malamu une bonne femme abotela ngai bakoko na ngai namema va ngai nakufa mama na promettre yo nakopesa yo koko promesse mama s'il te plaît tika nalia nene biloko ya kitoko lambi te nazoluka nde mwana mwasi ya kitoko ya kobanda kolamba ndenge yo lambaka babiloko kitoko boye ndeko mobali akanisi mama azozela koko oyebi mama na nga aza na besoin ya koko akondima prostitué te oui s'il te plaît différence eza mwana mwasi aza ndumba aza prostitué aza une femme normale te s'il te plaît yo lingaki ye mpo na nini nayebi te ezalaki kaka brusque peut-être ok toloba ngo mpona calmement nayebi te luka ye oyo ana azali semence na yo ya liboso mwana wana zemino ya liboso kokolongola yango te yango nde question naza kosepose nayebi te ndenge nini nakobokola zemi wana soki aboyi s'il te plaît convaincre ye obala ye soki akolinga convaincre ye wana aza moto baconvaincaka mayele ezosila likambo nini obengi nga brusque bo jo na trouble eza mpona merci nayebi te nasala nini mpona merci mais yo lobaka olingi ye te nalingi ye te aza prostitué mais naa na besoin bebe na ngai mais nayebi te okoaccomplir yango ndenge nini oza na besoin na ye te aza ndumba molingi mwana na yo oza na besoin bebe na libumu na ye mais s'il te plaît yo propose nga nasala nini te naa na besoin bebe naa na besoin nabala ye te maintenant naposa mwana nalobi mema ye na ndako na yo na ndako na nga oui luka moyen mema ye na ndako na yo abota ozwa mwana comme ça soko akende akei
yo za sûr que ya kopesa mwana wana non akopesa te alobaki akobomba zemi wana alobi na ngai akobota alongola zemi te nayebisaki omwana mwasi oyo aza différente aza ndenge moko na bafille mosusu te aza prostitué moko différente s'il te plaît mema ye na ndako na yo bengisa ye aya kovanda na ndako na yo zemi ekola na kati ya ndako na yo soki aboti ozwi bebe na yo peut-être na temps wana ya 9 mois akoko changer mpe obali ye bondela yaya awa parce que pa azali kuna na badiamba na whisky kuna na agene e osimba te convaincre yaya kovanda awa po bokola zemi olobi nini osepeli mpo na yawa osepeli ozwi ngai te ya ofele opesa dot kanga munoko nalobi keba nalobi na kokende soko mekika kokomplike nga na bimi na kei nzambe kolekisa nga ta mingi te na na besoin mbongo ngai egal mbongo ngai egal mbongo merci ok merci olobi s'il te plaît lobi na tongo na okende toyokani malamu nalobi s'il te plaît yo kobando pesa nga mbongo chaque tongo obando futa ngai olie na bima na kendo sala musala na nga na eko vandelo na ndako na obando futa nga mikolo nyonso toyoka no futa nga 50,000 francs mikolo nyonso nzambe o camarade apie conseil alobi yaka na ye na ndako na yo obokola zemi soki aboti yo zwa bebe na yo comme ça o libéré akende ya alobi nga na ndako na yo natika ba marché na nga ba cop libanda 50,000 par jour 50,000 francs soki ezate na bimi lobi na tongo na kei ndeko mobali shwe ezate andimi mayele sili oh pasi ndeko mobali pe asalaka place a bien aza pe na ndako ya bien mesi aza wapi namoni ete te namoni ete na portail en tout cas abimi te portail banda tongo eza ya kokanga aza wapi nazoluke partout abimi asaute mire ou bien ke wapi en tout cas patron na portail nde namoni ete en tout cas nayebi te soki abimi na moyen mosusu me na portail te oza sur a force porte te patron kende na koluka ye malamu na ndako bosakanaka wana aza elima ngando te wana aza elima ngando te aza monstre te wana aza kisimbi te wana kuta ya mokie mesi ye wana na nsima ndako bangi oyo wapi nzambe na ngai mwasi ya zemi nzambe na ngai mwasi ya zemi bangi oyo wapi ndule oyo wapi bosakanaka mwasi ya zemi yoka bangi azobeta yoka ba cigarette yoka ba gene pasi Messi azoyoka ete Messi nini likam nini o déranger o gangela ngabo na lukio partout lukanga pona nini lo lukinga nini o lukinga na opesi communiquer na radio o lukinga wapi o lingi ni mbongo nanga s'il te plaît na ebite na yako sala nini na lupango likam nini ko contre ba succès na ngabo likam nini na pema te moi c'est kobala nzambe o ndeko mobala miyokeli mawa amiyokeli mawa ndeko mobala miyokeli mawa ngoma we mwasi azemi na bangi na bière na gene pembeni nzambe o na ba cigarette pasi akende kovanda na mwana mobali wana ingolo badi nake kovanda kuna nini na ebite alobi yo ebite ndenge bavanda na mwasi azemi akepa ya mobali na ya prendre soin na zemi na ye eza na sens te iye akende ovanda zemi 9 mois na kati ya ndako omela te obina te obima te eza prison problème eza te soki avandi ya bino bobokola zemi wana akende pa mokolo zemi abokola zemi akende ovanda kuna eza mabe te nga nasepeli nango kokende ovanda 9 mois na kati ya ndako nzambe oboloko prison wapi mpona nini asalaki avortement te docteur alobi ekolukela ye liwa soki alongoli zemi wana aokufa ekokomplike choix eza te yango abombi yango kaka docteur wana petit joueur bon toyebi te totala kaka o tovigile wana yana oyo baje moke zemi
ate asemu oui et bon nga na longola comme na longola 17 zemi 17 zemi 17 bongo 17 ya problème 17 zemi ya problème yo longola 17 tale longi na ye lokola mwana malamu 17 avortement eza ba di kwanza te wana elongwaka nga natikela yango tante ebongo na ndako yango kuna Messi abengisi ekiri ndeko mwasi Messi abengisi ekiri na ye na kati ya ndako ya bato boluka basi ya kobala mutu yo lingo meka obongo lise mutema yeyo bopusa olingaki ye na se akwiti okoyeba yoka ambiance na kati ya ndako mwasi azemi abengisi ekiri na ye Pour le roi des rois, ton cri de joie. Oh yes. Aïe, 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 Jésus est bon, oui. Il est bon. Oh, mon sauveur est bon, oui. Il est bon. Aïe, 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 il est bon, oui. Il est bon. Oh, mon Jésus est bon, oui. Il est J'ai bon. Écouté Jésus, il est bon, oui. Il est Je réalise aujourd'hui qu'il est bon, oui. Avec Jésus, il est bon, oui. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon, oui. Je chante, aïe, 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 il est. Aïe, 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 aïe. Mukolo ndako ye ayoki kuna suka mukolo ndako atala boye na ba velo makambo ni ezoleka na ndako na ngai madamu nde mutu na ba camarade na ye bazobina batieli na ba biloko oyo nde ba mituka na bango baye nango ba velo na ba moto soki na ba nini akoteli bango kuna bebio ndeko mobali akoti na ndako kuna bango kuna ambiance terrible. Ambiance suka. Ndeko mobali akota boy. Bebio. Zoba nani ya kati miziki tala. Malembe. Marraine a commencé l'intervention. Yoka marraine malembe. Nani nalobi bino nyonso bo bima na ndako nanga siko. Pardon, marraine. Marraine alobi to bima. Tokende, pardon, tokende, pardon. Marraine a sali intervention. Tala, moni, tala niama oyo, tala nalobi yo, malembe. Tala, ngana banga kabatute. Moni yo, malembe, pardon, malembe bima. Malembe. Ok, merci, to bengana, patron, malembe, patron, malembe, kita. Pasi, ezali pasi, kasi nzambe ye moko. Asunga biso po soki asungi te pasi na pasi. Messi asiliki. Ndeko mobali abengi muninga na ye na ba conseil opesa kinga. Nebite ba cigarette milingo na kuti na ndaku na ba solo. Il faut mona jari ya ba garçon bazala ko bina na bango na ndaku na ba fille. Bon yo sali na sala nini na bengani bango nyonso na ndaku na ngai. Oui.
et puis zoba wana na ibite zoba lo bananga ya face lobi abanga kamutute ana chance nanga ko bete masasi. C'est vrai? Asa psycho. Abimi a lobi akendaki supermarché. Asa ntenge nini? Pona nyo kwa mapona ye likola bébé? O meki numéro na ye, nazo meka numéro na ye na pesela. Na bengi depuis le matin nazo benga boyi ko zo bapel na ngai abazo azo refusé. Banda kendaki supermarché. OK. Non, komi tongisa tete. Calme-toi. Non, nazo banga. Nisa nini mona mwasi o lukaki yango? Oyebi oyo lukaki. Calme-toi. Oza na mission ya ko accomplir mwana abotama. Oui, nasa na besoin mwana mais 9 mois ezaliao. Messi wana abengisi pe ekiri na ye, ekiri ye ko beta ba pli pena na lupango. Bango wana cigarette koto bazo beta ba pli. Bière pembeni agene mupanzi. Mwasi azemi. Messi azo kipe opena pire ma compana ye pendati. Nous mangeons ensemble et nous mourons ensemble. Nous prenons les bangs ensemble. Nous buvons ce qui nous boira, ce qui nous mêlons, ce qui nous mêlons, ce qui nous a gagné ensemble. Ha! Ezali pasi. Oh, ndeko mwasi tale pa yo koma. Aïe. Voiture écoute. Na moni eza mobali na yo. Calme, ozobanga ye, yende nani? Calme-toi. Nazobominga nazobanga mobali no azala akanda mingi. Akanda ni. Ça calme. Ya l'équipe sont akanda. Mukolo ndako atalabo. Oh, bonjour Ozongi. Bonjour patron. Bonjour boss. Ndeko mobali abi boze langai nazoya. Kobanga te wana mangungu maya moto abangisaka nga mobali no abangisaka ngai sala calme zela to sisa nenu plio ya suka to salite ndeko mobali abimi na munduki alobi pardon ko bomate baby kangela nga portail malembe kitisa munduki pardon koko sala boite pardon koko sala boite pardon zela na lobi malembe te Malembe kobeta te. Nalobi na ko boma mutu prochainement ko tia makolono na lupango na ko boma yo nalobi. Bimisa muninga no kende. Bima nalobi. Ndeko mobali akauki ko kauka. Ndeko mobali akauki ko kauka. Aya zui velo akauki ko kauka o munduki o. Fongola ya bima. Mbangu fongola ya bima akauki. Ale football ye wana ke likamni loko ni ngo sala nini ba camarade nga ba kota lisona pasi utindika ngai pasi ye wana azui valise na ye na lembi vie oyo na okokananga vie oyo te OK na zongi na ndako nanga. Pourquoi? Pourquoi pas nani? Pourquoi na yo balanga? Opesa dot pas nani? Osala prédot, osala mariage civil, ola tisanga voile, ola tisanga alliance. Na moi si na yote. Ngana na droit le souci ya ba camarade nanga ba ka hotala nga ya watenda ko ngi komi prison ou bien komi nini kasho. Na lobi kanga munoko na yo ko lobananga lo côté na zongi nanga pa nanga na besoin liberté. Mbongo na loba ko pesa ngai 50 000 francs chaque jour. Opesa nga 50 000 francs chaque jour. Na zongi la vie nanga mikolo nyoso. Di boma na yo. O mona nga na ni zoba na yo ou bien nani. Po na zui zemi yango na longwe mona mwasi. Na bi malembe. Nzambe u. Keba. Oli na panzo mutuo na lobi. Yako landanga ko panzo mutuo comme ça na okota prison. Yako landanga ilisusu. Na lobi yako landa. Yaka pusana. Soko za mobali pusana. Libala ndenge nini yo ba camarade ba yako tala ngai te. Kaka ngai na ngai prison ou bien ni. Toboyi ba camarade te me ya midele wana te. Ya ma midele wana ndete. Messi abimi na ye liboma azui pe ve yango abeti yango clairon allez tikala toleka pasi yango azui nga ofele te
On a liboma ndenge nini ba camarade ba yate na yo pe marraine na nga marraine o yate zemi yango kaka comme prison ou bien nini 9 mois tcha liboma na ye hey aboyi nani kuta bali yote azoboya ba camarade tela muto yo kotelaki non mbona mobali wana nayebi te azomema yo wapi nayebi te azolinga nini na royaume ango ya yo kuna royaume ango ya ngai te navanda nga moko alobi aza na posa bebe na ye mpona nini opanzaki ye mutu te avobima na lupango malembe malembe tika nani makambo wana nalobi nga na okende lisusu kuna te nalobi mwana mobali wana avanda nalobi ngai soki na koti kuna bokoya bino boza bangai bokoya na nko ifo boya bokota bovanda tosala ndenge tolingi nazosepela na mwana mobali wana te makambo azosala jamais olobi yango omoni te makambo na ala oloba na yo moto opesa nga conseil nakende te nakende libala lokola libala bayebisi nga aza na forme ya libala nani elongi ya libala abalola nga boye asala ngai boye apia nga baloi nga nakoma prisonnière ezali pasi moza wapi problème nini makanisi ezawa te nini lisusu banda mwana mwasi wana kei yo komo rêver je me sens seul je manque sa présence na mesani na présence na ye na mwa mikolo yo na se réaliser que je me sens seul on dirait na lingi c'est-à-dire na koluka ye na zongisa ye bongo nini na kamwe na biso ya solo je suis amoureux pardon na bondeli yo pardon tika kobondela ngai te ngai Yesu Masiya boniko olingi ngai na vivre vie na nga te nde nga naza kolinga obenga na bakamaradi na ngai lupango yango libala yango tokovanda nga na yo kaka boye relation yango nalobi nalingi na biso na lupango wana te yo traité nga lokola prisonnière ata mbongo yo prometa kopesa ngai chaque jour 50 000 francs opesa ngai yango te nga ba versement nyonso na kati likolo na yo nazo bima lisusu te pona yo pesa nga versement mais combien na bondela kana na promettre yo mbalo na bando pesa yo 50 000 francs mikolo nyonso wallahi billahi versement no na bando pesa olobaka kosala kate na lingi olobaka osala kape na kosala nalobi s'il te plaît ngana na vie na ngai ya kibumu mwana mwasi nalobi tozonga na ndako na bando pesa yo mbongo na yo kende zwa sac na yo zwa valise pardon na bondela pona mbongo pardon nalobi soki nazongi na ndako wana meki lisusu kosala nde ozosala pardon nakobandela lisusu te pardon pardon nazoya nazwa valise na ngai mais promettre nga te na promettre mama azali kotianga vraiment pression merci vérité lobama à part maman na yo est-ce que yo lingi franchement parlant na linga qui était mais on dirait na akomo changer vie nanga nyonso wana ozoloba ngo parce que akomi nano mwasi na yo te s'il te plaît omoni yo oza na besoin motu s'il te plaît okoki koarrive na place oyo ozolinga okoma oarrive mais azochanger te problème nanga mwana mwasi wana azochanger te aza lolenge moko lelo lobi pe libela na libela rabi ye wana réseaux sociaux Facebook, Viber, WhatsApp, Messenger, Twitter yango nde babiloko na ye na lingi na solola na yo likambo moko loba nazoyoka ndako na bino ezala wapi olingo tuna nini question nini na buzobo otuna ngabo te tozoswana te pardon nalingi natuna ka mboka na bino za moto ya province nini na mboka te na kinoise ozokosa nakosa mpona nini nakosa te merci nazomona tu es une très bonne personne
instinct na ngai ekosaka ngai te. Oza na motema malamu, nayebi que tu es une bonne fille. Oui, nayebi peut-être osalaki ba erreur na vie ekomi si yo place oyo olingi kokoma, mais toko continuer na ba erreur na vie te, okoko continuer na ba erreur oyo tozosala te. Ya passé eza ya passé. Nalingi fongola motema, fongolelanga motema, s'il te plaît, soki oza na problème moko na vie, fongolelanga motema tolukelango solution, s'il te plaît. S'il te plaît, nazo lesa yo, nazo fandisa na ndaku, mais je sens l'amour ekomi koya na yo. Fongolelanga motema. Ah, Messi akanisi. Ndeko mwasi azongisi makanisi. Ah, ndeko mwasi akanisi. Nakutana na ba parents na ngai biologique te nayebi bango te. Mwana mwasi oyo akolisanga bokola ngai yende akomaki lokola mama na ngai. E amema ngai na ndaku na ye yende abokola ngai lokola mwana na ye. Nakoli na ye na mobali na ye. Na yebaka teke bazalaka ba vrai parents na ngai te biologique. Ah, ndeko mwasi abeti lisolo na ye nyonso epai ya ndeko mobali. Ah, mama, oyebisi ngai te kokoya? Nalingaki na surprendre yo. Mama kota, mama kota, mama kota. Mama ye wana akoti. Ça fait un temps to monani te kaka téléphone. Hein? Ok. Na sepeli ke. Nzambe mwasi azemi abimi. Nalobi versement na ngai. Versement. Nalobi olobaka opesanga leyo na tongo 50,000. Mwana mwasi oyo avandi awa azali mama na ngai. Ah, bonjour. Nalobi mbongo na ngai. Bazoka nde bazoka. Ototala ngai boye lokola zoba na yo na bini. Pesa ngai mbongo na kende versement. Lelo pesi te? Nako pesa yo, nazoya. Nazozela. Mama comprendre te mwasi azeli. Nini? Oyo nani? Une amie. Nzambe. Mbongo ango nini versement azosenga? Non, eza ntendengo yebisanga. Problème eza nini? Mama tokosololo ye kaka sikoyo te mama. Nalingi okota nao na chambre obongisa o s'installer olia tokosolola. Hein mama? S'il te plaît nazo sepela makambo osala te mama. Mama uti koya. Oui, nalingi na yeba. Mama, mama yaka nenu na chambre yaka nenu. Yaka nenu. Nga nalingi na solola na moni na bazemi yawa. Mama ebonga makambo ngo kaka. Mama yaka nenu yaka. Bare mama kaka ndengo wana. Nzambe nango koyebisa mama nini? Aza mwasi ubi aza nani? Mama ezali te oyo yoso kanisa. Na memie na ndaku na nga pona bala ete. Aza na zemi na ngai pona prendre soin ya zemi wana. Soki aboti nazwa bebe na ngai na libere ya kende. Mama simbi mutu. Oh nzambe na ngai mwana oyo abungi nzela o. Yebisanga makambo zoloba eza vrai. Oui. Yebisanga ineni. Nazonga na ngata kozonga. Namoni pourquoi yango yo linga kobala te. Otie camarade na yo zemi. Oboyi kobala ye moza na besoin ya mwana na ye depuis quand? Maman, izozwango ndenge yozozwango te. Nazwa ndenge na kanisa te na nini? Na komba ki yo ti mwana batu zemi, oza na posa nete moza na posa ya mwana na libumu na ye. Maman, eza bongo te nde na lobi na lingi koyoka eloko moko te. Na lobi obala mwana mwasi wana. Yo kobala elokolo yo tie zemi yo fo bala mwana mwasi wana. Koma olinga mwana na kata libumu mama na yo olinga ete. Mama za jari ya mwasi te oyo zo kanisa. Bebe aza ya ngama kila na ngana kobokola ye maza jari ya mwana mwasi te. Jari ya mwana mwasi na nini? Na tradition na biso ezalaka te. Ubotisa mwana basa otie zemi apres obenga na yo zwa kaka mwana na yo. Pesa nga raison moko oyo yo boyi kobala fille wana. Mama na raison te, pesa yo. Naza na raison te.
mais azali jar ya bana basi oyo oya kokoza bokilo na yota kokoza mwasa libala te moi c'est tout hein makambo nini ozoloba soka memi na la police soka porter au plainte hein yo boyi kobala ye hein yango nde naza ko éviter na prendre soin na ye nazala responsable ya zemi wana. Excuse-moi mama lobi oyo esalamaka te otie mwana bato zemi oza na posa bebe na ye kasi ye moko oza na posa na ye te. Mama koteli ye na chambre. Bonjour ma fille, est-ce que tu koko solo là? To solo là? Est-ce que koko bongamate to solo là? Boyo kana kindenge nini na mwana na ngai? Koyo kana? Toza na arrangement moko te toyo kana ki eloko te? Siko yozo boya bala yo pona nini? Ti kama makambo wana mama. Kokende kuna te, kokoma kote kuna te pardon. Eza posa na ngai te. Na azalia wakaka na botela ye mwana na tikela ye bebe na ye. Oh. Donc yo koko bala ye te. Mozwi zemi na ye. Non, etali yo te mama. Boniko, kipe ayo. Oko kipe ayo mama. S'il te plaît. Naza okipe, kipe ayo. Na ye awa na botela ye bébé na ye na tikela ye bébé na ye ngai na kende na makambo nanga. Oh, ça c'est le jour et la nuit. Na mama pe azo comprendre te. Maman ko comprendre. Mama zela te, mama zela. Mama neno comprendre te. Moi si azemi a simbeli bango bière na maboko. Moi si azemi na cigarette azobeta. Agene mupanzi na bangi pembeni ba boule likola mesa. Mama neno comprendre te ko comprendre jar nini oye azali. Messi aza suka te elimangando oyo aza elimangando suka yoka babor kotisela bango babor wana yoka oh Messi pasi ezali penza pasi ndeko mobali makambo yozo luka ekoma pasi pono silisango couloir yo koti pono bima ndeko mwasi couloir oyo yo koti. Nzambe kaka asunga ndenge to José de Jésus alobaka ezali pasi. Kasi nzambe ye moko asunga. Po soki nzambe akoti makambo oyo te osambwe. Ozaya kosambwa. Mama bimabole. Mama talaboy. Moi c'est ngo bazolinga. Tala moi c'est ngo azosala l'intervention. Yokaba fente. Mama comprendre te nzambe o moi c'est azemi. Na ba bière, na ba cigarette, na ba bangi, na ba gene. Ba danse modelo yo. Yokabe kotiseli. Allez, kotela bango boko moko. Pasi. Oh, ezali pasi. Kasi nzambe ye moko asunga biso poso ki asungi te pasi na pasi. Azimike mama olali te mwana mwasi aza nani oyo wapi ozwaki ye wapi na zamba na se ya ebale ubie wapi mama ozotuna nga mpo na nini namoni oyo namoni lelo namoni nzambe o mama nayebi oyo moni yango nde nalingaki te oyeba yango nde ozoloba yango nde nakokoloba mama s'il te plaît pas de commentaires mama namona bana basi namona mama
mama komitongisa te, ok? Ekoleka makambo nyonso oleka abotela biso bebe tozwa bebe na sepeli te nazobanga mabe komela ye na bamilinga wana na bagene babiere badiamba basigarete. E nalobi 5 mètres sanctification likambo nini yo nanga likambo nini versement lelo na tongo opesi 50 000 versement lelo boni boyeko oya kopusa na pembeni na ngai 5 mètres sanctification kopusa na te nalobi kuna komeka ngai te merci kombo ngo nini kombo Yesu bibenga benga boye nini olinga kombo na nga mingi s'il te plaît. Nalobi lamuka nalamuka na nini s'il te plaît naza ya kolemba nalobi ba versement na nga 2 jours ozopesa ngai te o ezali alliance à mariage bala ngai nalingi obala ngai napesi alliance oyo de tout mon cœur. Veux-tu me marier? Est-ce que olingi obala ngai? Mwana mwasi mayele sili mwana mwasi azongi moto merci bala ngai na lingi na bala yo nzambe komi ya invitation à mariage enfin merci andimi mariage boloba na ngai te jeu théâtre ou bien film ndoto yango tozoloba te mariage merci bala botika boye wana zali mbuma libala te. Est-ce que a raisonné a yebi mwasi oyo yalingo bala elimangando est-ce que ya yebi tika biloko wana botika makambo wana te ebandi ndenge nini akokoma na niveau yo te akoma na niveau yo te libala akende na libala soki bazongisili nalo comprendre bino mibale te nazo comprendre te bino bolingi avanda awa tosala kindumba akutokufa na kindumba bala te nalobi nini nalobi yango aza mwasi libala te marraine azosala intervention marraine alobi non aza na droit ya kobala. Marraine alobi ngai na ndimi abala ngai nazobalisa ye ngai na kolia mbongo libala ngai tata ngai mama ngai nde nazolia dot dot a prostitué ya marraine azalaka boni boye ko mama mbuma babe mwana mbuma babe boko bota mbuma ndenge nini pasi Messi andimi libala to bongio to bongio et komi mokolo ya libala. Oh bien-aimé, la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5:17 la Bible déclare qu'un Christ est une nouvelle créature. Voilà, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh bien-aimé, makambu ya nzambe zali makambu ya nzambe. Oh batangela yote oyoyo zalaki lobi. Oh asopa bazemi. Oh amela milangi. Mutaba diamba mutaba bière. Kasi zali makambu ya nzambe. Soki nzambe alobi ezali yo ezali yo. Oh bango ba finga voile na yo ezande zuwa ezosala bango jalousie. Oh voile ngwe simbi ete simbi biso tomoni esimbi. Oh yete nzambe alobi ezali ye. Oh malamu mutu mususu mena lelo tozomona ezali ye. Tala ba camarade ba ye libala. Tala ba forme ya ba ekiri. Ba ye libala. Oh libala salami. Oh simba boro eza Carlo Piniate liboni boyeko. Messi wana bali. Oh Messi wana bali. Et comme une séance à ba photo. Wapi marié. Boya na eto continuer ba photo. Messi azali wapi? Messi on dirait à kota kinandako. Bango wana séance à ba photo katanikia. Messi. Luka Messi. Nzambeo. Zela yo kene na gauche nga zela. Bazako Luka Messi. Messi azatin. En pleine séance à ba photo fête katani quoi? Messi yo kene na gauche nga na kene na droite. Luka Messi. Mokola libala. En pleine cérémonie de mariage. Pasteur a tei. L'alliance là.